la voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman na ngaye. On les mon vie be comme à niveau première fois. Nangalé ma herbe ya mbibi so ba bataille na son oxygène pour respiration da qui bien té. Bo pe sambo. Ordonnance to bo ba ki da yo fe. Il comme tout sur pe sambo ndingini. Oh ça to bito na ndila makaka na yango. Bon, toi aussi, ça n'a pas de bon, aussi, mais entre temps, on a des gens tellement que tu es là, non, fille à mon tout ça, tu vas nous bien ça bon. Tu bon avec qui soana. Bon, ça les traitements. Ce que vous avez eu bien formation, yo le bac est là. Vous faites ah bon, c'est un bon. Et alors sur la naïe, facture, monsieur c'est mieux qu'on a ceux qui descendent là, il y a des examens, 3 examens, faut pas satisfaire. Vraiment, je suis bien. Ah, je suis bien, c'est le côté non bien à Elombe. Bengi pape lombe pe aye ko benga pape lombe ayo benga bobi selo côté pape lombe kutabi nazo benga bango pape lombe ayo benga bata fondation bayo benga madame moko bibi ayi bo passer nga bato hôpital to passer bango bani ogangila bango wana bato hôpital pe bayo bandi loba bo komo loba ogangila wana ezoli matin papa basimba ki était wana papa de to bimisi mbongo bazo batie oxygène bape si pe ba po babimisa ki ordonnance to bimisa ki déjà mbongo déjà wana ce que c'est nga po basa la examen babi tozo sala makambu tu bo sengo misa mbongo te bo to sa makambu tu tozo ngi to fai na biso ba 14h mo te bisi mwasi mamo sika yokota na nkendo tala po bando boya batu bakota mamo sika bina ke kuna na moni alali nda bano saba asa susu bongo te alali tukomi kuna ba 12h wana za kiso ba 14h alali so bisi ki papa pemi alala ape mapo a déranger mingi alali te mikoro so peut to profiter to vita moi pongi ba 14h ba 16h c'est to mamo sika kene na hotel po ba yo lobelo ko te kene na hotel mamo sika bi place ya sala ki na moni te c'est que ba ki osala ebe examen wana ba 16h tozongi tofanzi abina moni pe mutu kuna te pa tunite ke ka place ya ki amoni te pa tunite tofanzi ya sko chaka konwaye chaka konwake na entrée principale tout là qui na urgence wana zena ngabi nde chaka konwake kuna ba okota nga pe na kende boe na kende tala ayo kende ba docteur babi mutu okota te abi menga na moni chaka konwake kuna te ki ba okota kuna abi mutu okota te papa yo za awa obo ya ngana kota me mutu za kuna akokota abi eza la kuna za mutu okota te boye okota na chaka kongo wana de mutu akufaki okay wana de mutu akufaki wana to ba 17h à 17h. Bon, depuis 14h, on a maman c'est qui est allé, maman c'est qui anda bando sa banini wana on sala souper alali. Ah mutaku fa ki akasi ka mutalali. Ba 16h ake kuna place azala ki amoni été. Ya lobi c'est que ba ki osala ebe examen. Ba isi souper lo côté ya moni pe mutute ba 16h wana. 17h to ke wana nde ba bi mutako tate. Chaque kongo kuna a insister à kota. Baboui et bayo ebisa chaka kongo ke non papa zati papa akufi wala mtu to pona biso liboso wana ale bayo benga muteba wana to moni chaka kongo obima mutuka bayo benga muteba mamu sekate mabite mwa mobali nzena nga atelemi wana mwana atelemi libaisha Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous m'avez image. Tout ça continue car à cause de la bino intervention il y a bateau bazali à Wanakati, il y a résidence, il y a Papa Chaba au Aebaki Kotika Biso depuis Mokolo ya lobby icône nakati ya monde ya comédie qui est Baobab mingi aebanaki na kombo ya Moscovitch. Théâtre on est à Moscovitch, des pesa qui est vraiment visibilité dans le monde extérieur. Alors, mon présence, il y a artistes comédiens presque belé au Baye, Kolela et Longo na famille il y a Moui. Alors, toujours continuer cause de la bino intervention. Il y a bateau bazali présent sur place. Je pense que Boyo Kindenge moi en aya lobby
na kolela nyonso na mawa nyonso. Donc on ne peut que dire on ne peut que rendre gloire à l'Éternel parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui l'a repris, Papa Shaba. Alors tous les artistes na biso na mawa, tous les artistes na biso na kimia surtout, tout ce qu'on a bloqué la polémique wana et même biso nulle part, monter ça confirmer c'est soupani. Alors là maintenant on cherche à savoir programme ekozala ndenge nini programme matanga. Ousmane banzi to tambola libanda quelques têtes. Il y a des comédiens baza pe libanda tous wa bango quelques interviews to me campé koyeba beat nini papa Shaba a confié tiki biso parce que abela quitté sous bazolo baraka malade il y a 4 jours avec mbagi le bomo et tout. Donc voilà la monito cha micro place wana pe o kamarambo artiste wana zolela azoloba et on sala moi bien. Papa Shaba, il peut être parmi. Bien, merci. Oui, Papa Shaba, il bénéficiaire, il y a assurance médicale. Ndenge, comédien sur Mikolo, il y a Kishasa, Bazali bénéficiaire nango. Donc, Maman Denise, à ça qui a reçu faveur na Mikolo, dont Shaba. Donc, Bazaki bénéficiaire. D'ailleurs, tant que hôpital, Bakendek na hôpital Moussousou. Et tant que Sololi, non, bolonga kuna boke na Ngalima parce que Ngalima est l'un des hôpitaux où ils ont la liste ya où il peut savoir artiste comédien ba soin. Bakende na ikuna bon comme maladie c'est kolaki il est brusque mais et kolimba moko est emporté. Voilà. Je pense que déjà na niveau la fondation déjà a saisi par rapport à l'organisation. Oui, parce que bon, le dossier à santé à comédien moko tant déjà loi et moko na biso baza saisi. La fondation Maman Denise Nyakeru Tshisekedi déjà saisi à loi ya vieux sable. Bon, tout profiter de moko lokola yo surtout dans le na bango ba comédien. Mais dans les réseaux sociaux le mot c'est plus ngaité personnellement. Bato mususu basolo mabe mingi pona likambo tali ya papa na biso ya ndemosi ki bapemeli visa ndemosi ya voyager souté tonto yeba o préciser pona eloko lesolo ba madia mabe o préciser bato ba yeba et ça mi ndenge ni juste. Non, on a eu information officiellement mais naza parmi bato bazako banga un peu ceux qui za bongo nga ko surprendre ngate parce que l'Afrique du Sud a bloqué banzela nyonso. Par le fait que le monde entier est épicentre, il y a 4e vague, il y a coronavirus et l'Afrique du Sud. Et l'hôpital a débordé. L'hôpital a débordé. Tu échanges quand même des amis et des frères qui sont médecins là-bas. Avant, ceux qui sont bons, parce que j'attends la suite officiellement, ceux qui sont bons, les refuges, je crois, c'est par rapport à l'incapacité de l'Afrique du Sud, il y a des malades, en dehors du territoire national. Baza déjà l'hôpital sud-africain a débordé na ba cas ya Covid-19 et est belé et je pense ceux qui va salir refus ceux qui va refus c'est par rapport à cette réalité. Mais je pense que diplomatiquement ils vont trouver toujours des prétextes mais sinon l'Afrique du Sud de l'élo est comme une difficulté au yamba étranger surtout en cas de maladie parce que et les médecins tous les personnels soignants baza débordé. Il y a baka ya ba mais faut-il encore nazo confirmation il y a le Cambouano lobby nazo confirmation te. Je pense que communiquer moko nanu pesamité pour na likambia ya pana biso Shaba au ba patako retenir mais toza awa justement pour to soana famille. Je crois papa Massasi alobaki l'homme appartient avant tout à une famille. Ata oza PDG d'entreprise. Ata président de la République. Bomonaki Etienne Tshisekedi wa Mulumba, tout grand qu'il a été et qu'il est encore, mais Ebembe et yaki famille mte kundi. Alors kaza une personnalité à République, Tshisekedi wa Mulumba. Donc famille mte kundi. Ebembe Mobutu c'est ce que Kungwendo et yana noté parce que famille là ne permettait pas République et l'Ongola Ebembe na Maroc et ya awa. Donc la personne appartient avant tout à une famille. Et c'est un respect
il y a réalité wana nde groupe salon toyi awa tous la famille. C'est vrai que dans un premier temps ils ont nous à chaud toujours partagé de leur nalibota. Maintenant pourquoi c'est qu'à espérer se calmer, nous allons échanger avec différents responsables de la famille toyi quelle orientation on prend, et puis toyi parce que Sable c'est un cadre RTNC toyi comment disposition RTNC donc là on ne dit encore rien. On ne peut pas officialiser un programme, ça ne le sera que après Masolo et Abissona famille de tous alias. Merci. Merci. Sila Bissalo via zo tourner et pas y a la patronne Kandi Belleville via zo tourner papa mususu ba benga via zo tourner to mon avier na salon via zo tourner ko sila mutu ezani ya gote mais absent te o bazolo ba via sili te o bazolo ba via sili wana o asali ko lega vie nani ya gote ba beta c'était une absence ya ba comédien. Parce qu'à Koufa qui lobby na 16h selon les informations, mais si tu comme 12h. Tout le monde a président Elombe Soukari Yemoko, papa Massassi Yemoko, maman maman bipendu pas maman bipendu komi maman Aziza komi bango kawana. 10 personnes. Au moni bango baza lokola papa na biso. Je ne sais de le répéter, ba lokola papa, eza lokola papa le ki akufi, moko ya papa kufi. Ba papa ba vendre la place, mona bana bazwa kolela makolo ba papa. Parce que batala ba papa ba va na payoti wana. Attends moi na mon côté et comme au sala na kena pesa présé lombe mbote na soni zo mona et ça la pena soni parce qu'il faut oyeba ke nga soki na zui goût ya ko sala nini po na tala ki net nga ikona nga idole nga zalaka ya sele masasi na linga na jouer lokola mais na ko kana nga kati zo mo basana ba je moko boye o so ba biso ke non lelo remplacer masasi au kokate ba yebi boulot na ba niveau moko impossible na peso ka lisolo moko titi ka lutanga zozwa apesa Moscovitch akanisa ki bato ebele mais tia est tombé na vieux Chaba mais to zora film na lelo Moscovitch to bandela ngona ndinga kilelo po ekomi o kilelo ba viena basila zora ka jeune moko ya kilelo pesa role na Moscovitch ko beta ngo bien ko lelo ko regretter siko ya gote mutuna na poto kabwana eza boye attitude nini il faut ba comédien na ba comédienne ba ko ya nango auprès ya matanga ya Papa Chaba parce que Papa Chaba aza combo to tozomona Papa Chaba wala tomona ba Moscovitch lem subiso ba oyo to botamina no to bien to zaki bana mike attitude nini comédien ko ya nango na matanga Papa Chaba mais attitude de la ka moko muto pena zana mawa na mutema ezaka attitude ya mawa no ezala kaka attitude ya muto azana po biso de to kufeli osomona tant tozo ba comédien nga na so comprendre te comédien nda akufeli papa akufeli collègue akufeli idole même tant yo za na paloza même pas na idée o banaki déjà ko lingai c'est à dire que même soko ye lokola collègue te ya kataka se lokola muto banaka o lingati akufia muto na no lingaya na no tale na ba inga na no tale na ba kokodio kwa na no tale na ba masasi akufia na ya taka se kotala idole na ngai na tana sensu wana ba ya tana sensu wana eza mawa na ebite tolo bango nini to benga ngo nini bon tolo baka epona nga bazande informer te informer te information tamboli Facebook tamboli internet za kozika baza l'informer ba comédien OK hein na moni ba matanga ba comédien tout soki akufi na poko na ba butu ndenge to zaka plein na tongo kutu ndeza la rasomo c'est que baza informer te ya gote de 16h à 12h ya lobby te baza informer te na si ba information à RTNC ou le kana ba 12h awa tango ekoleka tango ba komona nde ba koya to condamner na bango to baza informer te ebele bazana baza ba artiste comédien ya YouTube ekoti actualité na tongo depuis butu ke papa Chaba kufi comment muto azaka na YouTube azana information to azangi mega ou quoi bon na loba nini mama langa vous comprenez le langage nanga te d'accord voilà merci beaucoup voilà madame monsieur na maona pasi na mutema na ba regret na ba souci ya romona ke tokiti na résidence ya Papa Chaba artiste comédien o azali icône ya mboka na biso mais malheureusement absence ya ba comédien ya baninga na musala est vraiment remarquable. Comment se fait-il muto akufi lobi ndenge toyebara ka ndenge zalaka soki muto akufi lobi na tongo nango bah il faut déjà base à la prison
Mais malheureusement pour Papa Chaba to éviter ti 13h yango to kende. To moni présence il y a ba artiste comédien obino boyebi baza présent à AT. Donc attaque ba lobby que mutango alaki akala Papa Chaba la mutu akala tout ça là mais au moins solidarité wana otoyebi. To moni yango na day ya Papa Chaba c'est quelque chose déplorable, ça fait mal au cœur. Il y a une icône au Akoufi, mais malheureusement, tête, il y a comédie, tout le monde a bango AAT. Voilà, tout le monde continue toujours dans la voix du peuple. Il y a la information, il y a la actualité, il y a la sanwaliwa de près. Il y a un programme qui établir le programme parce que j'ose croire que naba interview boyo kindenge président Elombe à lobby bazo c'est la collaboration il y a bango artiste comédien na famille et après l'année barozo tokolande la actualité oyo de près la voix du peuple on est là toujours ensemble tout l'année la information na source toroyeba ndenge nini programme ba comédien na famille bako Kota Réunion, il y a Robimisa. Programme, il y a obsèque, il y a Papa Chaba. Sinon, bravo à l'artiste, paix à son âme, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui a repris. Et moi, comme ça, j'ai dit un grand merci à toutes ces personnes-là, au Balandara, la voix du peuple. Je vous dis un grand merci à toi, Sam Koukou, Moufini Kouyachango depuis Londres, Papa Chaba Koufi, Moscovitch. Accueilli tous les laïcs et biso étant que na bolingwa musala to kita toujours kolande la bino kozwe la bino ba sango ya liwa ya Papa Chaba ndenge et ko se dérouler. Voilà, merci.